Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Déjà, il y en a major déjà moi. Wana kutunga déjà naza compté parmi. Hein? Moi mais déjà mon qui m'accam. Parce que la fille tout les gars pas major, c'est major. En bon. Linga Jonathan, autre la image oyo, il y a une actrice car il y a mboka biso vous a rappelé yo yebi payé o avec ba producteur. Bon le ba traiter kabino ba fiat théâtre au bimana ba producteur, après ba film soit bimana ba producteur, ça. Oui, les amendes. Oui, les amendes. Les amendes. Au bimana producteur. Voilà. Gabriel, et ça on lobby, et ça vrai. Alors il m'a ça major. Bon, cause à moi c'est major. Gabi yenga muna lobaka yazani rara. Gabi yenga muna lobaka yazani rara. Yara. Yaye ezanango donc ezandenge na ye. Parce que votre traiter que ozaki moi si ya président l'a dit sauver. Ah bah toi traiter qui nazai moi ça président l'a dit sauver. Donc Zou amuto le ngoli ça au groupe. C'est bon qui joue na Martini Monsanto. Waouh! À part ton, na pesi en sous asa même pas na courage. Na bengon pena donc phénomène qui même pas que soit courage. Ya lobananga ki ange na ya lobananga ki ange na lingue Martini Monsanto asa leki nanga musika. Ils ont un jour moko au mutu vraiment chokanga. Toza na répétition. Ils a kana nous pépément bouillé. Hein? Quand mi pépende ya kaka phénomène à sili kaka contre toutes les filles asika contre la fille nyonso aloba ki ayoki ba soupçon moko balobi ki ba fille na kati ya groupe bazokoma ba lesbienne kanga motema ti ba yaka ko pesa nga rôle moko pa président Caleb na se ba pesa nga rôle pesa ile ka télé boye non ramongo la ngai ngamo mutu nazate ebaka l'époque bato bayebi actrice absolu Nora sa télémisanga na kiti na âge na mkolo na yeme na téléma na kiti na tikili kiti avanda camarade maman na biso wana maman Magi ya ndoki na mingi Angola aye kosolola na maman abike non vu ozo souffrir na bana oh pourquoi tandis que papa na bango azali ngana nina mimayo oki Angola nde na sala ba faire nanga on sombelo ba ambisi ba bloko OK mais là l'action nzela na kenda quand même comme on a place otika bana te mais bana baza ba yebi adresse place papa na bango azali faut que kotika bango kuna et maman ça que la décision qui na otika biso pa ya papa na biso biso nyonso 5 pas marâtre et pas marâtre donc vanda kuna maman yo voyager na donc ndé na lobaka maman na ngabunga Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Epanda, Lekechu, autrement dit les jeunes producteurs, Kevin Abino Bolinga Kaming, peut bosser partout dans le monde entier. Le coup là, bon message Kolinga, bon message toujours Kolinga parce que Ngapé na linga Rabino mingi vraiment parce que t'as la carte à Congo Liziba, Togo Sala toujours Moussala, Nessa Kibino, na mois d'octobre Oyo, Toko Yambobe Kaka ba comédien. Au cas où qui est moi les cas où actualité mais plus n'a pas qu'il est quelque et quitter mata si moi aussi là moi besoin que négocier là tu vois pas obéga ba comédienne na ba comédienne que bosse pe là qui na ye na mona ki ba commentaire bosse qui na posa na ye bozo tuna nga ye akinda wapi est de grave mission talinga kate de quelque luki la biso mutu boy parce que alors ça fait rage na ba YouTube na makambo ba théâtre ça la beaucoup kitoko oh beaucoup découvrir na émission na biso 4 site vérité n'habite trop pour n'anganaye alors la vérité tout à ça la carte il va pour na choix nae wana ko pesa no merci vraiment na ya papi le roi la carte illimitée formule ya suka bilanga euro babi au mona ya papi le roi moni José Ndombe Showman premier ministre Junior Mosoukou prêtre sans oublier encore abi HPR de ya biso pesa la bien pe na bosenite babi qu'il est au melonga na souhait des garçons mo ya menene mais le bon plat
Guilo Omelo nga vraiment avec physique on ça la bien merci le tout bolinga Kevin n'est pas dans les questions merci pe na bana membre tout ba chinois tout oyo bo s'abonner mingi pe na Leke TV officiel bientôt là inana Leke TV officiel to senga ba sponsor na bino bozala bo sponsoriser biso to luka ba bilo ya bien wa linga Leke TV c'est pour ba théâtre na biso les kanakati ya Leke TV on a chaîne nanga to bo soutenir parce que na mois de novembre to ko sala be marche munene na ba comédien pour na ko fêter inana na biso ya Leke TV na ko senga vraiment ba tout bolinga Kevin n'est pas dans les questions numéro nangezana bo aider nga pour tara ba comédien belé to la plus de 100 comédiens oyo to sala bango marche mukolo ya inane ya Leke TV officiel na munso ya Willy Musheni tolomo da chichi bola asakananga nazana ye nazara fan na ye na lingare mingi po asala pe maramne kitoko na kombo ya actrice Ange Masia Maisha to sola lelo bonjour bonsoir. Bonjour, bonsoir, Kevin Panda. Vous allez bien? C'est ma première fois na yambo na émission na biso obi ke kono ko makaba comédie ça y sur demande ba fan ba to batela biso commentaire zo na makala ke chu le biso Ange allo bananu to bananu kati Ange ba vérité ni za ngom za rubrique na biso to be ngo ba vérité na kati les préférences yo olingi olo ba kati to osala ba vérité. Les jeunes producteurs de Yobangi ça m'a bien. Kati ou bien vérité. Bon, je préfère vérité hein. La vérité me trouver bapé par contre toujours vérité. Kati ça plus maramna yo. Trouver ba mais vérité il faut to kota na makama moto ozo kende et ça toujours bien. Merci à nous tout ça né lelo moi je préfère Kati. Kati sala bien boki maka beto ki maka Kati beto zo ngaka to sangisango so mi balé na moni pe asite ya tanya mabedi ne mabi Congo mobimba mingi bo s'abonner ebele na Congo mobimba et ça va bien na wana collabo massa que j'aime beaucoup madame nazoyo wapi asalaka ngaposa Ange Maisha tozana émission na biso Kati to sola sans polémique tout ngaba to sola expliquez biso nanu Ange za nani Ange auta wapi Ange mwana Ange nan kola Ange c'était comment d'abord bon Ange Maisha azane na famille à 5 personnes aza l'aîné de la famille naza mwana ya Nord Kivu na botani vraiment na Goma de votre baby Esther baby vraiment donc ma mère azamundande papa nanga azamunde donc naza l'aîné de la famille mais na lelo naza orpheline de père et de mère ba parents nanga bakufa donc amu mnatikala parents yebisa biso nanu kokola na Kivu c'était comment obotami ezaki nonde obotami après bozokola eza lisolo na va tozoyeba bon na botamaki na famille à couple moko bazaki couple mo aimé maman nanga zaki hôtesse de l'heure na Air Zahir à l'époque papa nangai azaki pilote balinganaki na kolingana babalani ti baye obotangai moi liboso bon babotinga couple bon ezaki nango bien ezaki vraiment bien mingi tozotanga na yo na otanga nanga pe na komiti na âge ya 6 ans bayaki komité papa nanga awa na Kinshasa après toyo koya famille mobimba na baleki nanga errant tozali na baleki nazali na baleki mibale donc avec lokola 3 toye Kinshasa tant toye kin na commune nini c'était où to bandaki nanu na yeba na commune ya Matonge na en face na quoi Saint-Joseph le pango ba maître azaka mingi pas ba maître Kamba donc to komila ina wana après toye kolongo wana to komina Kimbangu na Montpondon tant to longwe wana toye kokoma na komina Kinshasa to longwe to mi na banda de netingani na zabu ba fan na nyoso ya poto tellement to tambola ba commune belé na ba commune presque nyoso na vanda ba fan na nyoso ya ba poto ba bamso Ange za mona Kingabwa bamso Ange za mona Lingwala dona mona 24 communes donc parce que to tamboli mingi na mo ba commune toujours mitaki papa musalaki papa musalaki osala musani papa bon papa atanga longwe na Air Zahir
akomaki chef du personnel na Malila Airlift. Dans na Malila Airlift ndi akomaki vraiment ko travailler. Donc jusque na dernière demeure naï. Dans comment des bozo sala nakin bozo kola bolongwa boki a visa qui nango bien, c'était comment là-bas? Vraiment vie ezalaki bien, on koloba très bien. Yango ezana lo mona lobaka ba parents ba lingaka vraiment divorce mingité pour na avenir à lobia bana. Tozaki vraiment bien. Bon ba papa kande ba miso lingi ko tala papa que ta libanda tant abwaka miso libanda. Donc maman comment qui vraiment négligé. On a besoin en biquet. Toza qui vraiment miqué mingité. Toza qui déjà bon dans la comico poussana parce que ceux nazaki déjà là 13 ans 14 ans na poussana déjà. Divorce c'est que ya. Ton papa lingi libanda, ton papa lingi libanda donc lingi vraiment libanda comme apporté à découchara là a ko qui n'est pas moi 3 jours mo boy habité parce que au moni maman na biso comme azali ba maman ba yebi côté karaté ba yebi ko sala commerce té ezaki souvent am soudan difficulté ya ki makasi au moins papa sa kenda na ye pas moi c'est na azwaka to vendre vraiment peut-être ko bloko liezate au moins nga moko wana za moi mkie donc vraiment ti na wenze a luza donc ko so matansu makala na Mariano wana njokanga na kangi na oteka mwa mke soki na keke masangu mutekota ki ya mbuma na soki na masangu na nikisi na manjiko teka po aider biso kana pokwa na papa wanza na mwana na mwa mke na papa fond de commerce wana na zwaka camarade mama biso mombu na bosa na te mama gi ayaka ke pa na biso jour moko akabela mama mbongo. Les avons vraiment bon ébélité na léon encore ba valeur à $20 à $10 comme ça. Ndenge na ça maman na place to bandako to liango kale le sila pesa nganga kina on a tekala na Mariano. Ndela ngome ko tekala na Mariano na tekala blo nyoso ya kakaso ifufu na tekso masango. Na papa sundoli biso. Wana papa sundoli biso akena ye. Wa bandiko bazali bandiko papa zala. Ko biso de to zaraboy à 100% ya famille nanga 80% nyonso baza na est. Baza na est donc baza na Goma na ba village na ideo boba bazi loba na mko mingi baza kuna et ko sala que to vandi ti malgré nazo teka bongo et comme moi banda ka ofutela et comme vraiment na moment oyo ke maman moi pour tanda ka batezate to consommer garant papa kepenza atiki biso vraiment na maman biso akena e a continuer libala a continuer libala asala case donc asala kala e aza bien vraiment asala wana kutu malile yaka ozo moi ponte ayo koma wana na ebaka na cargo airline hein bablo moi bongo parce que du domaine asa mingazaki ko travailler na ba société aviation donc ayo kenae tanga ke to tikali vraiment la maman abiso donc souffrance et comment ikoya makasi ndako batu bo futa sauter comme obligé faut pas benga na bobima na ndako batu bazum tu mususu maman abiso ko ay komona aza suna choité bana ba komi 5 en sani des gens kutu na ke kutu mbango avant non maman so alingaka banda moi ba voyage aki moi kotaba kongo ina mo bangu banga na teki mais tellement tout ça vraiment ba tu ba kotaba kongo te asa moi difficulté à découvrir moi et puis vie à commerce à éviter après toi tu vandi camarade de maman bisoana maman Magui yando kinda mingi angola aye kosolola na maman abike non vu ozo souffrir na bana oh pourquoi tandis que papa na bango azali ngana nina mimayo oki angola nde na sala ba faire nanga osombelo ba mbisi ba bloko oki nela l'action nzela na kenda ka mais comme on a place otika bana te mais bana baza ba yebi adresse place papa na bango azali faut que kotika bango kuna et maman ça que ozo décision kenda otika biso pa ya papa na biso non nyonso biso nyonso 5 pas marâtre et pas marâtre
donc tovandai kuna mama yo voyage na ye donc nde nalobaka mama nanga bunga. Oh Jonathan. Donc ezaka histoire mo ezaka très triste oyo ki même baningi be balanga poko koma ngo te po tournant te ngabité ezaka tellement ezaka blessure makasi que Kindeka ngola pe kokendeka kokelibela donc tomona lisu te toyoka lisu te toyebi te soki aza te donc abunga donc nakoloba déjà lelo ekokoma déjà donc après quelques années maman biso abunga na ye patikelanga bebe na biso azalaka na beba 9 mois lelo azosisa LD aja licencié donc papa na biso tokomovanda na ye ka vie ya marâtre na bana ye pa botaki déjà azali na bana na ye misato na bana wana tose familiarisaki entre nous les enfants tose familiarisaki maman azali na mwa bacomportement mo boye division bon en quelque sorte balobaka mabe ya motu te soki asi akufi parce que moto asi akei na ye makambo na ye esili ekoma mamba nzambe donc moi en quelque sorte moi division wana ezalaki mais dans ça toujours effort malgré souffrance bato basi bazwa temps otala nalobela déjà makambo ngo na émission mo boye ya mauvais souvenir et tout mais nabundaki quand même naza kosouffrir na baleki na nga nayeba kutu mauvais souvenir mo nazala nango baopéra ngai nauti hôpital naza na basinga na ye nakuti baleki na nga bakomi sali te navanda na pompe na banjo nika bilamba na bango na bakati nga basinga te nazonika bilamba na obwaka na mai bango baopase baotanda après wana nalala te na butu douleur impossible donc biloko soki baye na biloko olamba banda olamisa babilamuka yo toza baleki nolamba komo ando nalamuki so nazwi ata mwa de fonde ezalaka kaka ke bakabelo ata na fona somba bicarbonate donc nga ata mosuni bicarbonate fe ekota na kati donc parcours nanga vraiment bolukaki boyeba te mama azaki nda wapi bafamille toluka koyeba mama oyo amemaka ye tokutana na ye jour moko alobaka na ngai abike non atikaka mama na Angola andai koteka bakabwanaki baville po ye abimaka na ye mingi bakabwana ye bamboka mama magi azonga yaka na ye mpe ya moko terande biso visite aka notalatala biso mama akei retour ezozala te totuna ye tolandeli ye vraiment tobiki ye sikoyo mama magi okendaka na mama sikoyo mama otika ye wapi parce que faut totuna ye tolandeli po ye andotika bani awa akokeka Angola asali 1 mois 2 mois ye na ye ake Angola asali 1 mois 2 mois ye na ye totuna ye bon ayesa biso ke non mama bino azwaka mobali moko boye ya soda angolais apesa biso baraison moko boye oyo oke yo te me baangolais ezalaka na baangolais bazalaka na babiloko mo batiela bato na kisi alongolaka mama bino na mboko tozalaki akomaka na mboka moko na ayesa biso na kabinda te bamboka moko kote kuna parce que ayesa biso ke non akomaka kutu kosambela bazali église mo na pasteur voici l'homme à l'époque kuna na bangolango bon nayebi pe te ndenge mpe tomeka kosala mpe mwa baenquête totindatinda mpe bato bamona na bango azali sukuna te parce que azalaki déjà emporté na bolingo na ye mosusu azali déjà aveugle na bolingo na ye mosususolelaka mama bon naza na bafuta mama nanga te na telefone eza te avanda na ye mpe ase avandi nde na vini mosusu mais nayaka oyeba ke 2 années après to marâtre na biso yaka okufa nasantaka papa na biso on dirait esprit na ye ezongaki en place esprit ezongaki en place alelai mama na biso po ayaki oloba jour mosusu tovandi alobi
Maman biso azaki mazonga beaucoup là-bas na ye. Parce que azwaki nde sur moi c'était comment on va la kabiso mona ye. Nga moni na komelo kwa moi si ye papa Donc to comment bongo to koli pe bongo na baleki nanga. D'après départ à Maratra na biso. Na choc makasi ya makasi. Ya makadon au côté si là même pas. Et si la raké un moment de distraction hier. Et si donc de na soli kamango. Famille na ezaki wapi? Famille à maman presque nyonso baza na Goma. Bango bazwaki likambo ndeli. Bazwaki likambo pour te encore vendre jour mususu na petit frère nanga landanga. To vandi to moni kaka oncle ba maman biso azaki azana lingwala. Na keti batindi ba benga biso ke maman biso aluka biso na foni. Leke to sepela to kenda foni mbangu. Erwa jana komi jam kolo na boti pe. Na ke to ke foni to solo li pena mutu na téléphone maman biso la foni oui wa déjà ba bunga ba bunga déjà ba ne kutu ba ne to soli na ye ngana bi maman sko problème ni abinde na zabu na bezo fona zonga boye to bunda na baka na tindela kai $300 na tindi $300 na mbongo mona ke ville na somba ba maputa na bina na ese yo yaka na okaka biso modo ana osombelo bilamba na osombelo makamnyanso o sala ki ele kika une semaine ya tozela tout mon appel mo ba bengi sos na foni to ke foni ngo to suis tonton mon bote na bimino kapana sabino mama na bila fièvre jaune akufi ni photo ni ici là bon maintenant ngezala ke makila na yo quoi soki likambe komela e ou bien zo kufa moi indice moko boye na maman surtout santé loté parce que na papa surtout vanda vraiment boye na vandi na ndako net na rêver na moi ke ndako na kati ezika ngambo na njo ganga ndako ezika OK papa nga okata mtima au kufa ozomona donc mais to santé absolu loté na maman biso mais nyon surtout ka maboko nzambe dozala wana au santa ke maman za toujours en vie na santango na santango na santango bonde baloba ko na ngola ba lesa ba tsuki biloko bo sentisi famille bo vandaka boye ko ta banzela ba prière te siko wana nde démarche oyo ya bambula nyonso donc mbula na mbula to tikaka te démarche wana yango nde to sala do to tika déjà mambango pa nzambe to ba ke moi na suka yi mama te aibite aibi nkutunga mama na ye na lelo siko nde ndeka komi licencié ndako makoyeba ki mama biso akufa aibi mama biso te siko ouais voilà tous a toujours beau comprendre des histoires vraiment ya âge lelo et après bozoko la na maratra na bino yo pe via puberté ye c'était comment d'abord tant que c'est ba classe no tout bon na si c'est vraiment la classe na ngagnon sauté et puis ton avant de non na maratra nanga j'étais une fille très polie fille oyo na don na banga kamuko kozwa idée na ndo banga maratra na biso impossible donc ce ko banga wana tellement ndo me mangana via ko banga soki na lelo na ko banga wana betam susu na ngana zemi moko boy na kezo na ngazemi pona ko banga mais ce ko banga wana et dakanga que na koma itina ba âge moko boye na garder toujours virginité na ngai donc au banga ce qu'on dit mimanga bon au banga autant aux autres diplômés na zoi diplôme na ku tuté wana za kino na ba troisième des humanités troisième quatrième troisième na tani na zemi na 19 ans wadi ma ratransa kufi aux diplômés na za diplômé té na za décis donc na katana na sali 6e to sali néant depuis que to sali néant na katana nga ndi na tracer chemin na théâtre oyo kutana mobali na yo bon nakutana nakutana mobali na te une longue histoire laki bon ya muka na quartier ande ko aborder nga déranger ngai wana jamaratra na biso akufi donc ba maman ba parents baza maman surtout aza très important coup de chapeau na ba maman nyonso vraiment maman aza très important na vie ya bana donc même maratra na biso malgré ta maman nyonso mais azaki toujours maman pour présence na ye bandai ko jouer rôle pe na éducation nanga tango aza sauté akufi moi liberté wana papa zonga ani na 22h 23h
osa ndenge olingi de ce que yo mama ndako yo moto ogérer makambo nyonso donc moi des heures ekotaki nayaki okutana na garçon oyo nabotana ye bana nga nyonso mibali nabota bango na papa moko nayaki obotana ye napesi kutu famille na ye baza na poto famille mbuya bambote ebele vraiment ye paza na ye mais abala na ye mpe déjà tozala asute aza na kini aza ko pasteur ama pasteur soza defe ma pasteur defi soki defi bolinga na pa pasteur omo vivre na ye te bon makambo mosusu ezalaka destin ezalaka destin yanga na ye do ezalaka na wuti nanga soki wapi na badéception na ngai ya petit ami na ngai eske ye pa dérangeaka ndenga bamoshe eza te donc bamozembi tofandi mpe sikoyo bopapa na nga amoni ke bon nazalaka na ye nazwi zemi na ndako na ye nga na mwa mwasi na baere wana mokili eke oloba n'importe quoi ti papa so comme basentali nga do ndeti na parcelle o 4 parcelle epa ya biso papa sasinga vi na oyo journée nini awa mekolala kuna nasalaki même pata nakomai na zemi ya 6 mois papa na nga kufi panga sala crise cardiaque à hôpital mona mangembo il na mangembo te na kimbondo wana na kwa inga fallait batala ina no ba tension ba nini ba mai nini ba monta limbi et c'est parti na 2000 yo botikali na vina yo moi liboso na papa pasteur na baleki na qu'est-ce que moi liboso na papa pasteur wana za ina pasteur ta za frère simple lekende pardon bisa mutu wa makambo natike na tikali na papa pasteur sikoyo tozali na papa moko azalaki omoi bapapa bazalaka makambo na bango bayebisa bana te place tobandaki kovanda nayebi te famille yango na mbinza soki bamonanga ta na oloba base rappele ntango mosusu papa na biso déjà tozwaki préavis ya ndako tobanda kovanda azwaki ndako ya monene na mbinza yango ye moko kamuta yebaki yango place yango ye moko kamuta yebaki yango apesa déjà garanti parce que place tozalaki na banda wana na prince kasavubu bazongiseli biso mbongo motu mpe oyo efala remplacer biso ayaki déjà ke yo te efale tobima papa biso akufi mort subite ere akufi bon toke wapi nzambe ndenge asala mama na ye papa biso azokufa na mbongo ya salaire bauti ofuta ye fale tobanda oluka ndako moto anga banda soki oluka ndako ngai systeme tekundaki esala ye nyonso na bandi oluka ndako bamemi ngai susu na baescro ya bacommissionnaire baescroke nga bakesi $1 na shaumba baescroke nga mbongo nyonso $1600 ya garanti naza na choix te yango nalobaka nga na papa bana na nga tozalaka lisusu te mais famille na ye eza famille na nga nzambe vraiment akaniselaka famille wana bahéberge nga na baleki na nga biso nyonso epa na bango mama na bango mama Cécile atikala ta mokolo moko talobaki bano lokola baza bango bakolia moke non asangisa ye biso donc nakomeli kwa mwana famille wana bana marâtre na bino biso kutu bango po marâtre na biso yakufaka avant papa ya biso famille ezwaka nango bango ya mama ya bango donc nga natikala ekanga moko na mulongo na ngai donc nde famille wana yaki kozwa biso nzambe mpe famille ya maman na ya papa na este temps mpe bamoni bongo babi te lokwa bana biso ya avant dernier na la cadette baza na omikie bayosenga bango bakende este bango mibale wana bayokende este bazokontinue baétude na bango na minitio bango nyonso baza deja maître avocat na cadette déjà aussi sa licence en sa droit na papa pasteur pana bango tovandi mwana mibale pa ye na botisu mwana mibale après bon vi ovanda kaka na kabula kini sona papa pasteur ba pasteur ba mama kasi na bapasi na biso babokola ye biso bayambaki biso na famille wana me nakoki koloba kaka te ke meme nga na ndeko na bango ezosimba te
le quoi bah il se photos à quatre toujours ensemble. Non non. Pour la maman Cécile nga encore kabona pina moi na mina vandika wana. Mais le quoi tout ça papa Koulut na biso azalaki a député, papa Émile Ngoulouete na maman Jackie wete kutaza en France na PCP bambote. Maman na nga wana donc so il est là moi si oh vraiment que moi si ko ba tu peux ba télémi ba bi que moi en soit lambi awa. Au Katimisa Pierre, c'est grâce à maman Jackie Wete. Oui. Donc maman Jackie Mirimo, il est vraiment encadré. Et pasteur Makambo, il est qui m'a cassé ni donc pasteur soit papier lingala boyo qui penza moi était ce qu'on a la charge à Sima. Si la moi était nga mambo il est qui pardon. Bande connaît est-ce que bande comprendre té. Ah, je dis ce problème n'est-ce qu'on a supporté dans la sauté ngabi non mobile malobaso a lobia ligne to lingala moko mitali penzo bino na boté muto ba mi balé pourquoi hein ozo supporter tina que sur là papa Koulut na biso qui m'expliquer ye mambele ka avant qu'il expliquer na kima leki na kima na tiki leki na tiki ba onyo sokuna na kena braza oh on a magnifié théâtre. Wana ta sorti dans sa théâtre. Il n'est même pas. Na yo ki mananga na na Brazzaville, ya na ki Brazzaville et moi na mi balé. Ayo be la mbal bosto comme malade, on a mis un peu de choses à maladie manque d'affection maternelle. Ti na yo zonga pour moi na bon na vandi suna monika esimba soute mamboki mizate photo boya na penza to monana. Toka bwana to monana na kima soute na question papa Koulut nanga pe aye a récupérer baliki nangai nga pe nazongi nanga et puis sila nango bongo tilelo et sila moi pour comprendre plus ba vérité nakatia ma ange mo zomona lobi makamna ye o seigneur loba soki bisa biso likamongo ya goût théâtre ya kina ndengene nga vraiment goût théâtre leke nde olobika ba vérité nga zanga tende bato musu balobaka ke on a ye kola théâtre na soki na bomwana na sa théâtre na ba classe non nga pona nga leo na lobaka théâtre eza destin et puis nzambe comme aza le père des orphelins amona ki kaka ke mwana oyo lokola classe eza nango moins otokoloba en quelque sorte donc na aider na pesna tracer les chemins mobo donc azar et pas nzambe ezalate musala ma BP et pas nzambe so batu bamona mabe ezalate parce que ezala na ba canal donc via mutu nzambe na canaliser yango pona nga na lobaka théâtre eza canal o nzambe a canaliser pona nga na vanda boye petit cœur nanga on a pesa mbote ma cousine Gisèle Kavira to vanda ka boye mbala moko je te que ça sur théâtre était ngana c'est ah to bandeni was kuna wuti ko longwa et pas pasteur ngabi to bandeni ngabi non kokana ngate abo kokate ndeni ngabi na kokate na ko bana makambo ndenge nini to ko bana ndeni na sa théâtre était le côté il est qui comme bazaki na relation moko banda sur la bien na président Caleb à l'époque et comme ça là je me souviens to kutene na président Caleb. Le président Caleb, il faut faire un théâtre. Le président Caleb, il faut faire un lobby. Il faut faire un théâtre. Il faut faire un théâtre. Il faut faire un théâtre. Tant qu'on a un pasteur Kiro, tant qu'on a Koufaki, que maintenant pasteur Kiro. Nga sikoyo, dans le groupe évangéliste, na kena solina président Gabi. Président Gabi Kiro que ça. Yo koka théâtre. Yo bolela. A torturanga nini ce qu'on a l'année comme peut parler qui n'a peut-être ce qu'on a na cuisine ngango mba moi bio ko théâtre na senga président na yebi théâtre te mais to yekola kaka abi bon ba placer à souter mba mo to mon président Caleb mba mo Gisèle nanga moi j'étais déjà président Caleb kutu yo ana to ke sola nai to ke président Denis Boya kité mba mo c'était président contre TPC Magabi ça va lobby boire on a nda kuto qui répétition to ke peut aussi le président to ke peut répétition mba mo président atem subso pas ça so piloter ay bana lelo o baza ba actrice na biso ba bi na théâtre té mais beau former bango président Caleb banjo former to banjo za formation mutanga me maranga
le kasala ta des 20 akima na ye yo tigani nga sikoyo nde kana ndomona kaka ba Charlène ba Thérèse pour naza fanatique à Thérèse hein nazotala bango siko notanga bi nzambe nga pe na nde kana monika bateau na otinga maka anga na okoma kalo kwa bango wana pa tozali so na groupe Z na okoloba ti tobandi donc biso zali malo kwa bano biso nde to répétaka bilongeleka na TV dans la bilongi mosusu bon nakanga motema ti bayaka kopesa nga rôle moko pa président Caleb na film moi à pouvoir na jouaka tante na ye na jouaka tante na ye bamakambo oka ndenge ezali na moi mes ententes moi bandako les quatre petites tour nanga na producteur te caméraman na biso à l'époque na PCP mbote place aza po kamo kututi na découvrir Raf Lokuna Pro donc ndenga zala kutaka mwe parce que ezali na moi il au monde yo nanga na yo te éviter dans les cas CC et comme parce que nga sikoyo na koma avant moi ni na contre ye quoi na comme ce côté le mila na se ba pesinga rôle puis c'est le gars télé boy non ramongo la ngai nga mo mutu na zate papa Caleb papa président Caleb nga mo lo ko te yeba parce que TV el boso na vie so le ka on ngesala o ko benga ta famille mon baba tala yo parce que nga vinga na le kate bazotala na bengi na bagoma nyonso babutembo bazotala nga na zate siko soki bazwinga mo bazwinga ka awa kaka melongi ezate ti théâtre sili yango yo to mono te boyeni na kokate swanga na keba mo le na si président Caleb nga président na comprendre te tala na l'équipe boye nga na zate mbamo président bino nga pe na remarquer ki on a mona ki yango parce que to zai groupe Z et que ça moi mes attentes me kotaki à l'époque président Caleb na berger Paco parce que biso to zaki lokola to zai ba travailler en église ba groupe Z du coup na biso to za ba protocole donc kuna izaki masoko ye ako pa quoi zaki encadrer il faut les capenza na l'église na zai protocole to na ndo yemba tu na côté na nini na groupe pa mama et intercession na église na Montagne Sainte. Et ça toi moi nini wana nungu ye pa kwa longwe biso to za une église to profiter to tika likaka bon to yaka to likaka la bisoté na likaka la ngate tika la kenanga koto na zape moi numéro 1 na kena pako na kena pako to bandi pe na pako bien to évoluer vraiment to dans les canaux Africa TV to s'appelle Nzonzinga à l'époque il y avait CD et comme à un moment mon bon pako yimo na yimo kaka lembisi na yema kambango groupe elali vandas ko ndiko tala ba groupe ndiko tala ngana bina ko kende groupe ni mbala moko kaka ko na zalasko fanatique ya les rois du rire na niveau 0 l'idée de la comédie africaine le phénomène l'a dit Sobé donc coup de chapeau vraiment na ye mais ok n'est pas na ye tangu na ki pa na ye donc mutasalasko Ange Star c'est le phénomène l'a dit Sobé tangu ye bayamba ki onde tangu na ye malgré oyo na mona époque na biso ngwezaka lelo te na époque na biso ancienneté et ça na moi valeur mon boy soki na ye na kuti na ye baka à l'époque bato ba yebi actrice absolu Nora sa télémisanga na kiti na âge na mukolo na ye mais na téléma na kiti na tikeli kiti avant parce que azaki ancienne mais qui n'est pas fermé la désobé le phénomène yemoko jour on a en quota les accords qui poto c'est bon na ina musantu non même pas même pas yo na musana ko tande boso musantu a mwana aleki leki esima vraiment musantu esima na ngama kazi bon na yeto na koti fermé na bi bon on a qui poto ni to za to yakana sœur na ngamo to za ki na épée c'est rêvé président ici va chef oxygène que de nake bo ko tsabango ba bando travail présenter ce pas directeur na ba on a micho to za ko répéter na les cocotiers na matongé to un peu répétition
comme d'habitude na respecta toujours mosala parce que tant na bandi théâtre nazwaka tande mutu nyonso surtout akosakra ke loko na ye abonzi yango na prière na esi nzambe so na bamamba na babiro esimbaki te edenga koto esimba parce que nayebi ke so esimbi ata mkomo te na obosa na kombo na yo na pambola toujours kombo na yo e osala pe tant on a continué na groupe ya Esobe président qui na epoto tant président qui epoto de retour à président en tout cas pièce mon que banda ko lekana ami ennemi ils a rappelé un épisode de belleté retour kaka ya président non ami ennemi te ami ennemi da pièce ya Lisboa ya Liboso pièce on a bossé comme on retour à président tangaye ayo sala kuzu tangayo sa kuzu na zomba mo la makasi na joamba mo ma pasteur ils ont guerre à des églises dans la ngambo kuzu na ngambo église donc nous avons la makasi dans une considération pas phénomène à désober donc on a travaillé kuzu ici film on est Golanda na zu soilant na kei balamo départ balamo départ na que bozo comprend déjà la vérité wakati ya ange zolo badama na ya triste na biso ya mboka mnene bo musantu ba kitanini Martini Monsanto ayaki Martin Monsanto ngai nazoyeba déjà donc tout ce wumeli hein bamba qui peut bien oui koyamba omoni il faut koyebele omoko na ba groupe hein ezana loko moko bo erenyaka ezaka so neti ange ndenge omoni na joie grande dame soki na ye fona s'attendre que batu nyonso ba joie ba grande dame ba talanga ba memanga parce que on a fait baka ko solo là ndé ba l'humilité précède de la gloire so mi kiti si lobi po comme ancienne et ça pendenge moko mo ba jeune fille ndenge zalaka so yi ba ye ba mosanto ba ekipe ba jeune fille akuti ba beloni ba nora ba nana ba nani okokuta pe moi kraka place wana mais tant que azaki déjà na vision na ye ayebaki ni na oluka ni na osala akanga ye motema lelo aza compté parmi ba ancienne Lisboa Fondation. Voilà, combien d'années na Rete Lisboa? Tant on a eu Lisboa Fondation, on a déjà 15 ans. 15 ans déjà, félicité par Lisboa Fondation. Pour moi, déjà, tout cela, il y a un peu de fierté. Il y a Libanda, il y a Zonzing, il y a Biloko, Bozo Beta. Il y a des difficultés qui sont dans la chaîne. Le problème, c'est que bon, comme dans le groupe Union, il y a un problème, mais dans ça, il y a toujours un effort. Il y a éviter les problèmes batunyo so ba ebinganga kuna groupe moi ba baleki na nganya so na baninga na ngao na zaki na bango ba nanu ba ome bango atka ba binganga ambassadeurs de la paix ba ebike ngayo kozala na problème na tamsutanya mais olobi mabatanya pa ngayo popoli vraiment tanya tona kuta na tanya na bongisi on a pesa lokolo ba mabete do na bimisi ya malamu donc naza bongo parce que moi ba comme so moi ba balanga babi yo pe andingo bongisa ka no bongisi to yebi boya popola ki yo bongisa na bongisa ka po na tia toujours kimia dans naza ki bongo ba difficulté ba difficulté et zanga kité na ki ko koma solliciter bandaki banzonzing nanga na sala pièce moko boyi na joaka nazaki veuve akfela mobali film wana tango na sali yango Major Zolozolo aye ko découvrir ngai na film wana na bandako qui n'est pas Major ndezala ka po Major za soki Major auti poto aye comédien nyonso ba benga ote bakita akuna po ba bika casting na kenda pe vient na mona PCP mbote place azali le doyen Christophe Mafuta azaki camarade Major Zolozolo baye ko na bandiko solana grand frère wana Christophe Mafuta le doyen ndaye sangana no na sola bien na Major na sola na vraiment tié pas du Major à bing Major nana petit tour na ngamo kuna vraiment il faut jouer à jouer déjà biloko et soube il faut jouer na biloko ya les amis Major c'est bon on jouer à c'est quand on jouer à tindinga pe kuna na bengi Major na kepe Major est ça va na bengo abengati tinza benga sala mamna Major avanda ka ba théâtre soube à découvrir ngai abosalanga ba moi ici Ali na besoin fi wana bobengela ngai ay en tout cas ndingi à travailler na sepeli nai na okende petant na ke na joaka na film ya premier film nange pas Major ezaka
musique au milieu là. On a joué musique au milieu là. On a joué tellement bien. Deuxième film, on a joué bien. Troisième film, on a joué principal. Moi, on a poto. Et pas major. On a bêti vraiment dans un moment qui a côté na cour des grands. Na côté na cour des grands. On a joué. On a yaya nyonso oyo nazaka na bango na moment. Et puis, ndelo qu'on a le baki sunga biki respect na musala oyo ya bakulut o kuti ezabien. Tant on a commis wana rôle principal wana ya mwana poto major déjà bongisa ki on ponanga na joué wana grand frère nanga pour Firenze les parfums de bonne odeur à Outay poto aye parce que faut na jouer moi ça les parfums parce que faut na jouer moi ça les parfums na vanda na poto na président Caleb na Theresia na mwana nga Sarah ou maman Linga donc je te dis que na vanda ka boye ba makalunga ba bijou la reine ba yaya nyonso wana baza déjà yo les cap siko major a posé question abi ay bêtise sur la film abi men na talaki fio voilà déjà c'est jouer ba pièce abi na monende na monele ange nga penser nanga ezaki ya jouango ezalaki pe à l'époque na encouragement ya ma patrona ona linga mingi vraiment Belvi Candila Baron Erwana Zaki pe kokoma ba film pas major ay danga vraiment donc so na joie pe ba film belé et pas major eza grâce na yi atanga mana ba casting mingi et ko sala ke na vandi a posé la question. Elle a posé question, papa. Ezaki le collage, je te dis les jeunes producteurs, je rendais dans Dima qui respect et bon tabac fouille moi bien. Taka ba batlo ko ba mama Kalunga, ba Bichou la reine, ba toana nyonso bandi miyo, ba lobi kaka ke major, pesa Angirol wana a joué bien. À moi ça respect. Major a discuté qui tes aimba mon rôle nanga. Maman a joué. Vous avez belé pas major. Et pas major donc ceux qui casting, on est là liwa. On est là liwa donc voilà ceux qui assistent casting to mo yeba examen bimi tika ba o basi ba sepela o pe bazite. Mais bimi. Tika ba o basi ba sepela ba vraiment. Na bisu ya suka. On a déjà yo na major déjà moi. Wana kutunga déjà naza compté parmi hein? Moi déjà maman qui m'accam. Parce que ma fille tout, les gars pas major, c'est major. En bon. Vous avez victime? Bon, on a encore le bas, ils ont qui est exceptionnel, ils ont raté. On a major, si na quota na les amis, na comment qui comptait parmi, les amis du théâtre, à tam kolomo te major à tikala linganga. Donc, à soi même pas idée. Ils appellent un pays major, un producteur, un major de producteur, un film sur bazar. Bon. Mais pour proposer, boya. Bon, Kolinga, oui. Kolinga. Mais je ne suis pas obligé. Il y a Kolinga Mpignon sur Linganga. Ils ont passé qu'on n'a pas pasteur. Même pas. Voilà, Kolinga, Jonathan, tu as vu cette image, il y a une actrice, il y a Mboka, vous avez payé, il y a payé, un producteur. Et tout ça, juste après. Katine. Bon, le battre takabino ba fiat théâtre au moment ba producteur, puis ma film soit bien ba producteur, ça. Oui, les amendes. Oui, les amendes. Les amendes. Je veux bien producteur. Katine. Voilà. Gabriel. Bon, Bolembo, c'est ma copine, c'est ma soeur, toute l'année, de tout le temps. Tu es bien, il est vraiment dans les années soit ça, il cambo. Gabriel soit boumi même moutou avant la thé. Il y a quoi ça n'était. Mais ça, on a lobby, et ça vrai. Alors il m'a major. Bon, cause à moi c'est major, on a vraiment des noms à éviter. Pour exemple, le mot major, Alexa Batunyo sur la bateau, on a évité. Non, major on a des balandéni. Major non, on a des balandéni. Ok, basi en nyonso. Faut pas zalaka ponaï. Non. Au moins, les années, on personnellement, Gabriel a lobby, la vérité. Gapi on a lobby la vérité. Nga, dès la fin de Ange, Mobile Nanga, dans le monde de théâtre, c'est un beau frère. C'est un beau frère pourquoi on a lobby bongo. C'est un beau frère parce que bande qu'on a gagné sur Amibali au bazar de théâtre, n'a pas président
na ba producteur na banane comme naza mwasi naza kitoko te na pe mabete na kutana pe na ba o balinganga o pe ba dérangeanga muta dérangeanga na ofinga été na éducation naza nango na sola na ye bien poto zala bien ozomona poto zala bien to tika ka na relation ya bien na tika la kolinga jamais mobali na monde de théâtre jamais otika kolinga producteur jamais otika kolinga producteur na lobby NON non et puis na lobby jamais ceux qui ezali même acteur même nga ko na ba misusu po ozomona pena ki a coincé yo na cop et c'est comme on appelle ba lobby yo mais a coincé yo penza ke parce que zo CDT mais na lobanga bi objectif nanga ndenge ba ministre ba kindaka ba bureau ba kota na ba jeep nga théâtre c'est mon boulot non respectango nakoki ko zwa nzoto nanga te na comme ça on est dans mon lelo hein excusez nga ndé na mon vraiment lelo on va faire imana pour te retraiter bango so na ko traiter bango ndeni bon balobi ke oyo nga na moni mabe na koloba te ke mutu nyonso fa azo obligé au mona mabe ti bazara na théâtre ezara ba choix na bango ozomona ezara ba choix na bango donc ce mutu a préféré na linga na ye producteur abima na ye na ye ezaye ce qu'on est tinga selonga na boya kapo anini na mona na ba bolingo na théâtre wana et na ba bolingo solo te coup de chapeau na ba obalinga na théâtre ba balana na théâtre on y a gabia le bonga bimana major Gabi yenga mona lobaka ya zani rara ya ye ezanango donc ezandenge na ye Gabriel ezandenge na ye Gabriel na biso ke Gabriel so bomi mutu ya bomba ata oloba na ye so sel mabe c'est une fille oyo ngana koloba timokile kufa na ebité nzambe muta yebi na koza na ni na problème na Gabriel te muta bongo kutu photo linge mingi parce que ça muta ba vérité kotonga muteska Gabriel asati po oloba ça kutana mutu wana aloba penza kele ketu mambolo ba ki pona angie bandela on a mis sous le mamde obi ba hypocrisie baza ba hypocrite baza ebele na théâtre hypocrisie zali hypocrite au moins marambo ezandeni bambone sa babolingo na même na l'église et salamaka place ka basi na mibali bazali ba maramba babolingo wana erenyaka na nguba bisikana na ba bureau do erenyaka siko meba kama ko boye moi exceptionnel ezalaka oh eza écran et le mot mon président les phénomènes la dit sobando loba na TV bakosa te to changer TV to comme ça TV loba lokuta mais na TV faut loba vérité pour batu ba fan na biso batala biso ba découvrir biso omoni ndezana kolingana ezala mabete mais kolingana oyo selonga wana nga Ange Maisha nde na mona kana babolingo mombo etolingana biso lelo nga mona yeba nde na nga boyi na vanja mobalo ninga zaboye abimaka na Gabriel abimaka na Bakata abimaka na Coquette abimaka na Barcelone dans na yebi nga ozo comprendre et puis nous trouvons normal na mais on se connaît esprit mo boyeke muna air nae oh comprendre mon amna erna et papa bolinga sacré nzamba zwa temps pas créer bolingo photo respectango parce que ba traitaka ke ozaki moi si ya président la dit sauver ba toi traitaka na moi ça président la dit sauver donc manda zoa mutu nguli sa groupe c'est bon maki zoa na Martini Monsanto waouh en tout cas dans singa bateau balobaka basaka effort ya ko solola na biso ya ko yebaka biso ngai pas phénomène la desobe nazaki mwana naza actrice soki nakoki kolobe loko moko bandeko na nyos nazana bango banana pita na Lisboy bayebi ki naza la fille oyo nga se fermer na gangelinga sera gangelinga pona muta pembe nanga. J'étais une fille que mon président respectait beaucoup. Respect oyo nga mona sala effort président nanga aza même pas na temps excusez-moi à part temps na pesi yango susu aza même pas na courage na bengon pena donc phénomène akoki même pas ko courage ya loba nanga ki Ange na lingo c'est un homme anga a occupé ko linga mais akozwa courage wana te azwa ngo te pourquoi pour na respect o ngamoko na mi pesa donc phénomène c'est un papa pour moi
yem ta sala anja zala o azalilo atikala ko linga ata ko kanisa na ebité na makanisi parce que makanisi za kati na mutema mais boye devant bato et salamate Martini Monsanto aza leki na nga musika ngana ekuto benga na mutoto wa mama donc ngana ye problème ezate et puis mobalo alinginga le bazaka mtaliboma pour qu'il linga Martini parce que Martini a leki ngana yaya to bimina yaya faut moi respect zala c'est ça wana na kolinga on a déjà na suka émission na biso na ngota la caméra na biso Jonathan obende la biso star na biso ko bomba te ko bape mabete nini pete ezala sincère ko na motema na yo ta na bando bandi carrière na yo artistique ezana nzonzi ezana kata groupe na bino ezala partout mutuni ozala na bien o ya choka yo en tout cas ndenge ka tolobi na liziba Congo bakosa te la vérité fezala ils ont un jour moko où mutu vraiment chokanga tozala na répétition ezaka na mopepe mo boye kaba mipepe nde ya kaka phénomène asili kaka contre toutes les filles asili kaka contre bafille nyonso alobaki ayoki basouption moko balobi ke bafille na kati ya groupe bazokoma balesibienne zo comprendre sikoyo ntango président atelemisaka bafille nyonso y compris na nga nazalaki parmi bafille wana eloko wana edérangea ngai eswanga makasi mais yango vraiment te ekokaka kosalaki na longwa groupe donc tina longwa groupe ezali na baraison mosusu mais na lisme ndenge mo mpe nalobaka balongwa na bango te parce que prévenir na matanga mondweri bato bamoni to babengaki groupe lisboy fondation qui déposé fleur nazalaki parmi baacteur wana eloko choka yo nde babenga bino balesibienne non bon eshokanga na minute wana moi ndenge otuningaki na théâtre parce que banda na banda théâtre mabe eyakaka nango bamabe moko boye mais ce que moi eloko mo si tu te retrouves pas ça ebimi etiki lokola moi cicatrice mo boye eloko wana ka nde mutu ederangeaka ngai mais yango esalaka te ke ngai nalongwa groupe nalongwaki soki nalongwaki te mais wana vraiment oyo ke naloba yango te na boya kutu na ninga osala émission te nasala mpe na émission te nalobelaki nalongwa lisboy eloko esalaki napema nde le phénomène adieso balobaka bapemaka kaka napema parce que namonaki ke internet ntango ye eyepe na bavitesse na groupe na biso eza ndako na ngai totravaillera déjà tolambaka déjà na ndako na bino so bolali nzala oloba libanda te ozomona me banzala ezala komoka eteleme mpe bavoisin kosenga esalaka bien te ceque phénomène aza donc naye te baprésident ya bagroupe nyonso so barespecta mosala bango lokwa phénomène bagroupe ekokufaa te parce que ye mona arépétaka parce que ndenge aza na koyebisa te ke président na ye répétition te mpo na kenda ekopa nzonzi wana eleka te eloko na soki ezala déjà planté na besprit okosenga yango ku même pas mais ezalaki sikoyo ya mosusu okozwa mwa cop okopere na chef bachef Michaud bachef Peter bachef Pico okopere no na bango mais le roi bayebi eloko wana elekaka te pa président to président otuna kaka maisha na moni ete parce que nga mingi babengaka na koma mboka maisha na moni ete pourquoi au président toyebi te mais okopere de yana chef akoki mpe kobomela o moto voilà merci vraiment tokobota déjà na suka message nini kopesa na bato oyo balandi na émission na biso bavérité na kati oyebisa bango nini po passage no na kati ya Congo liziba naza question mso na tuna ya suka tovandi no est-ce que yo pesa ngalo bana tuna yo kutu bamalobi belozo tuna nga kutu anga mo pe eleka et puis ton ayaki bafan nanga vraiment na sabino na bandai ko banga ponde na tala ba émission ya Lekichu ezaka toujours donc na mona onka quoi fimbu na fimbu tuna ba blo mumboye oyo koko boma oko zanga ninga ko répondre mais en tout cas félicitations vraiment naza très à l'aise atikali to sali même pas ta ke au briefing au nini non na vandi maman na plateau na e directement on dit ko poser ba question puis nazo répondre et puis na moni vraiment qui aye ba kabiso bien na monde de théâtre parce que bolandi boyebi nga pe bomoni a poser nga question moko te or vinanga or à côté de ma carmususu non d'autre que normal pour dire que nyonso bomona na lobelaka
il a toujours vérité beau soutenir yé ba on va s'abonner te ba na reta beau s'abonner massivement boya vraiment na Congo Liziba TV et puis na Leke TV wana ba fan na boye ndé na sepitsa bino na Leke TV message pe na ba fan beaucoup découvrir nga bientôt vraiment une année na Leke TV nazo senga vraiment même ba entreprise nyonso oyo tout le monde ya ba mai ba au minerai ya ba short boya vraiment hein to pesi bino chance yango yo basi la bino ba publicité ba marketing na bino ba poto to ba yaka ba luka ba maya ko melaka bal mela pe mai na bino donc occasion yango ni pesa meli une année à Leke TV bo découvrir vraiment ba star na bino nyonso o bolingaka to ko fêter to ko sepela parce que eza biso merci vraiment na ba o nyonso bo déclarer kingai ngamo pe na tala ki ba commentaire na moni vraiment que bolinganga mingi na ba o balinganga te ngala lingaka bino nga vraiment na yebike ba fan na nyonso balinganga eloko kanga na yebike ba o ba fan na nga baloba na ba reprochanga eza crayon ba fan na nga na za gaucher donc na zosa la moins fort ya communiquer ko cha crayon bien parce que yango nde o e dérange à bino na lingi bino mingi na bato ba kabela rayo ba edako ou à conseil merci beaucoup vraiment na ba fan na nga nyonso nanu o ba soutenir kinga na anniversaire na ngeza le 14 octobre na bengsa bino te parce que jour oyo il fallait la fêtango santé déranger mon ke puis na ku kolingana fêtango samedi on sous tozali na mariage ya félicitations à Barcelone na RK Mchanga donc yangwani sala mwani mais nani ku féliciter to sala ngo parce que ba code ko baka ko ya merci vraiment na Nancy Seya hein Nancy Seya Takayo Motema papa Joseph na Atlanta maman Bizi Mondele donc maman présidente ya Force Tranquille o atikara Ange na eta ko tsake Western Tongo midi pourquoi donc na Bosante Milan Nguba Mel de Will hein, ma petite sœur propre Shekina Mukendi ba cadeau nanga vraiment merci na batnon so batindela nga ba cadeau chemin na ba cadeau nangai hein Julie Mukulu maman fraîcheur na déjà eu mokuto mona déjà donc oh déjà ils ba cadeau na otindela nga merci vraiment na ba fanatique ainsi que na yo moko Kevin Panda Leke Chu mon producteur à moi mutafuta ngata on a ça la Leke TV donc sans oublier Fifi Firenze mon réalisateur sans oublier aussi le grand caméraman Jojo donc na PC vraiment la balance sonyo son merci ba s'abonner merci na yo pe na ndengo pe occasion pe temps ya ko to yambo na émission na biso Tanya Mabedi Neymar Tanya Mabedi Neymar donc c'est na bossanio vraiment na ebi que dans un problème sérieux bisous à toi ainsi que on a la bossante vraiment wa mutunanga moko vraiment donc Karine Mokondi la baronne donc il faut vraiment ya yo merci merci à toi linga Kevin n'est pas dans les ketchup au sepela ibana tout babi tozo ya déjà les sous au bientôt là toza na ngwanzu les autres mesana ko ya bana tout ya ngwanzu ya Chine tozalana tozosara toujours en petit désir les questions na bino na carnet d'adresse calendrier il y a les questions qui vraiment na bosani mutu ko sala mabe aza parmi ba fanatique pe balandi na makasi o azala vraiment na souci que Anja joa na Leke TV donc il y a Karine Manessa na Londres na yesa katia mi diamant blanc Karine Manessa Manessa donc il est vraiment na pese ba moto d'escazali pe na pese ba joyeux anniversaire na il y a Fiston Manissa, joyeux anniversaire na yo, joyeux anniversaire na Hervé Bamana, joyeux anniversaire na Binotou. Bah tout le monde Kevin n'est pas dans les ketchou, mais plus spécialement comme il y a une année, il y a Leke TV officiel. Donc ça, la plus de 100 pour nos artistes na biso, pour soutenir parce que nous avons vraiment le beau résultat pas si t'as la artiste et tout ça. Bah oui, vous traumatiser bah. Bah oui, vous payez ça votre carte, bah oui, vous séparer ça bah, bah oui, vous ça votre union vraiment. Dans le mois de novembre, on va départ dans la marche de santé, na ba artiste tout, il y a ba participer dans Leke TV, pe na invité pe rozala. Mais ba artiste banal ko banal Leke TV li bosso, bazana ba prime na bango pour ça la ka bon. O ba banda na Leke TV li bosso, film li bosso na Leke TV, ba rozwa prime na bango. Pe na o ba banda ba gag li bosso, bazana ba prime na bango to kabul catégorie ba gag na catégorie ba film to ko se no pe na ba to ba ya pe sika. Nakata Leke TV Zambe kanda ko sama mais merci na yope merci Ange na linga retro sala msami kitoko bientôt la pe film merci kezoya nakata Leke TV ba film mezo banda bana déjà bromo na rosanga soka zai do ba peut-être likamwa po ya fifi soko zangisi azuma kamu
Merci pe lisusu na ba artiste tout boleka na kati ya Leke TV. Moi na biso o na lo ya ba ka ba artiste. Na yambiye fingi mutu te mabe ya mutu aleka na plateau awa na tunie. Asa pa mutu o ye choka ya bi comment mutu e choka to tunie mawo ya sans polémique pour changer des alaka bongo au comprendre que aux la place aux les sous place parce que il a étape par étape. Amen. Merci. Chichi Boya Willy Moucheli merci na bino lobito zala na adresse na numéro mususu kaka toujours na Congo Liziba TV. Jonathan Dario na sima caméra mon réalisateur toujours chaque bilili kati to vérité au sangisa kaka. Bisous bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.